أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندكو بلدي يا متيا نبيسو يا إسلام نندinga ya lingala. Nakumisi nzambe oyo azali mokeli ya bikelamu nyonso, ye moko azalaka na papa te na mama te. Nakumisi nzambe mokeli ya bikelamu nyonso, ye moko azalaka na mbongo te. Nakumisi nzambe oyo azali mokeli ya bikelamu nyonso, ye apesa biso famille, ye moko azalaka na famille te. Nakumisi nzambe oyo abotisaka baba mwana aza koloba. Nakumisi nzambe oyo abotisaka aveugle mwana azomona. Nakumisi nzambe abotisaka handicapé mwana aza kotambola. Nasengi na Allah subhanahu wa ta'ala akitisa mawa na ye na kimia na ye na salutation na ye likolo ya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na libota na ba sahaba na ba croyant ya basi na mibali na ba mizini kino mokolo ya qiyama. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Nasima ya kukumisa nzambe pe kosenga benediction na sali likolo ya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Message na ngai ezali epai na yo oyo zali kolanda video oyo. Oui, yo nde na oyo yo oyo za koyoka video oyo na monga oyo na moma oyo na olobela yo. Eloko nini ezali kolebisa yo? Eloko nini ezali kotungisa yo? Eloko nini yo zali kominyonga tongo midi pokwa? Eloko nini oyo ezali koempêche yo kolala? Eloko nini ezali kosala yo ti yo koma na niveau ya kokanisa ke ya solo nzamba abandone yo to nzamba yebi yo lisusu te? Ozali kolela tongo midi pokwa likolo ya bozwi mbongo. Ozali koluka tongo midi pokwa mbongo. Ozali kobunda koswana na batu, koboma batu likolo ya mbongo. Alors que ezali eloko oyo yo ozali koluka me okotikalaka nango te. Ezali eloko oyo ozali konyokwa mela tongo midi pokwa alors que yo okotikalaka nango te. Bandeko na ngai, bandeko na ngai, toluka bobangi nzambe ya solo. Toluka bobangi nzambe ya solo. Mbongo oyo tozali koluka tongo midi pokwa, tokokende ya solo tokotika yango. Mutu moko te atikala jamais kokota na lilita na ye na mbongo. Bamapango oyo tozali kobundela tongo midi pokwa koluka ndenge nini na kosomba yango ezwa koempêche biso na pongi na butu, tokokufa tokotika yango. Bamituka oyo nyonso tozali kosomba na oyo pe tosombi te, oyo nanu pe tolota kosomba mituka te, tokokufa maso wana tokotika yango. Tokokota bongo na kati ya libulu ya tombo na biso, obele kaka na dra ya pembe. Yo mokonzi ya mboka, yo ministre ya mboka, yo general, yo chef d'état major, yo patron, yo directeur, yo mobola, yo moto ya maladi, biso nyonso tokolia maobele na bakusu na se ya mabele pe tokopola. Alors na mituni question, à quoi ça sert lelo yo koma tina niveau ya kokende koteka okoma shimama? À quoi ça sert lelo yo koma mutu ya bashimama elakisi moto ya komi pede oke koteka kimobali na yo po yo zwa mbongo? Nyonso kaka po batu bamona yo ke ozwi.
alors que mbongo wana kotika na mabele oyo nyonso wana kaka po yolata bilamba ya kitoko po bamona yo po olati alors que nyonso wana ekotika mati na bato mosusu bakoyoka kankele na bobangi ya kolata bilamba oyo tikaki nyonso wana mpona yo otambola na mituka ya minene po bamusicien baalanga nzembo babwakaka kombono matakita po oyebana alors que yo okotikalaka jamais komema ata biye moko ya mbongo na kati ya lilita na yo surtout kutomema mboko mobimba na mapeka na yo. Oh bandeko nanga oyo bazali kolanda video oyo to commettre ba erreur ebele dans le passé, to commettre ba erreur ebele na ba vie na biso, juste kaka pona lokoso, juste kaka pona lokunya, juste kaka pona ntama ya koluka kozala na mbongo, to teki milimo na biso na ya basi na biso ya bana na biso ya papa na biso na ba mama na biso likolo ya mbongo oyo, alors que mokolo liwe zali koya kobeta na porte ya ndaku na yo, okomi kolela, ozomona lisusu mbongo wana te, ozomona lisusu maïnos soit utilité, mais au comique au monde qui a solo nazali ko kende na tika nyoso. Bakonzi mboka oyo ba gérer mboka pendant 20 ans 30 ans batika la toujours kokota na sia mabili. Ba PDG oyo batambusa ba compagnie 20 ans 30 ans batika nyoso bakota na sia mabili. Eloko nini yango ezali ko pekisa yo kolala alors que yo oyebi ya solo ke okota nango na sia mabili te. Oh bandeko na kabisa. Eloko moko oyo toko kende nango ezali moko na kati ya bolamu oyo tozali kosala yango nde tokochana kitunga na biso ya droite oyo nyonso ezali masumu yango nde tokochana kitunga ya gauche nazali komituna question pe na mituninga moko question nini ya bolamu oyo yo misaleli deja po ezala liboso no mokolo ya jugement eloko nini yo tongi eloko nini yo saleli nzambe po ete okoka ko bénéficier nango mokolo ya jugement. Et imaginez que yo shimama yo kamati mbongo yo zuna nzela ya shimama otongi nango mosketo otongi nango église na ebite soki conditionné kozala nini na mituni kaka question na tuni oyo nini ya bolamu oyo yo seli kosala po yo o retrouver yango devant yo. Prophète Nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezana mutu moko ayaki kotuna ye parmi ba question oyo ayaki kotuna ye na ba miracle oyo ya monaki na nzela na ye avant aya kotubela. Premier miracle atuni prophète Nabiso alobi avant na kota islam ezana eloko na monaki na nzela na ngatangu ya koya kokoma musulman il faut avant na koma musulman yo ndimbolela ngasi makambo oyo na monaki. Prophète alobi na ye ya solo loba alobi avana koma awa na moye betaki nga makasi nazanga ke sika ya kopema na monaki nzete moko na se ya nzete wana elili ezalaki makasi ebotaki matiti ebele metango na vandi na se ya nzete wana olena yoka malili olena yoka mopepe ya kitoko nazalaki nde koyoka molunge makasi na se ya nzete wana. Na mitunaki question oyo ezali nzete ya nini eboti ba fleur ebele boye na se nango eza na molunge boye na bimi na se ya nzete wana na telemi na trompe ya nzete oyo ezanga matiti eza kaka nzete ya okauka yango moko etelema na nsima ya elili ya trompe wana nayoki mopepe ya kitoko ebeti nga nayoki na posa kolala mpona me na mituni nzete oyo eza ta na matiti likolo nango te yango eza malili me oyo eza na batiti ebele ezangi malili mpona nini. Prophète Nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azwaki tante ya koyoka question tina suka alobi na moto wana alobi na ye avant fin du monde bapara mingi bakotondisa bana na ndaku na lopangu na kati ya bakartier bakobota bana kilikili me bakotikalaka jamais kozala na kimia na bana nyonso oyo baboti ekozala na ba famille batata mususu na mama mususu babota te depuis babota miti bakoli babota te mais baza ko vivre na kimia koleka na papa oyo atondisi lupango na bana papa wana kolamuka na tongo ake koluka lipa ya kolia mpona bana wana nyonso basalaka te baza na bizaleli nyonso ya mabe kaka na kati ya lupango wana kobunda kofinga na kotonga kaka na kati ya lupango wana. Alobi avant fin du monde ekoma eloko wana ekosala
lelo toza komona na kati ya communauté bana bakoma kolala tina ba divan na kati ya bandako ya bapapa na bango misala bakendaka misala te balingi misala te balingi makambo ya minene mais baza kozela papa to mama uta na wenze po azwa mbongo ya lukaki alambela bango balia ba irresponsable mutu wana lobi deuxième namona kezali tangu na yo kiposa ya komela mai na koma ki place moko namona ki source moko ezalaki wana ya sole kangami penza ba source misato mais oya liboso ezalaki kobimisa mai ebele soki bimisi mai libulu nango etondi mai ole kita na source mibale po kende na oya misatu et dévier source ya mibale kei na misatu automatiquement prophète na biso alobi avant kutu asilisa masolo alobi avant fin du monde ekozala na ba patron babanda kosalisa na kaka bango na bango soki yo ozali moko ya camarade na bango ya pauvre na katikati bakolingaka jamais kosalisa yo bakolinga bango na bango babeta masolo ya ba affaire mais yo mobola oyo ozali moninga na bango na katikati bakobanda kobwakisa yo lelo mingi otokola na bango tolia na bango bakoma batu ya mbongo ekoma koluka ye lelo bakoma koluka basenga yo audience soki ozali na audience to komona patron te alors que moto oyo bazobenge patron lelo lobi yo ozalaki na ye bozotambola na ye bozobinda na ye boolala esika moko mais mokolo oyo bozwi ye kobeta porte na ndako na ye atiki bongo bakamarade ya kala luki batu ya mbongo toza komona yango lelo eloko ya misatu oyo ya monaki ezali ke mama azali komela masuba mama azali kosuba na kopo azali kokamata apesi bana bameli azwi apesi mobali ameli apesi bana bameli mwana ya mwasi pa subi na kopo apesi papa ameli mama ameli bandekone misusu bameli mwana ya mobali pa subi na kopo azwi apesi papa ameli mama ameli bandeko misusu pe bameli prophète nabiso avant kutu ndeko wana sisa kobeta lisolo na ye prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobi avant la fin du monde basi ebele babanda kokende kosala ekobo pona kolesa mibali na bango kolesa bana na bango nde signification ya masuba wana oyo bazali kokende komelisa mibali na bango bamelisi bana na bango moko pe bameli mobali misusu mibali misusu pe babanda okende kosala ki ekobo kokota ki mario epa basi misusu po bazwa makoki ya kolesa basi na bango moko pe na bana na bango pe ya basi babanda kokende kosala ekobo pona kolesa mama na papa na bandeko na bango moko bana mibali pe misusu babanda kokende kokota pe na ndaku ya bashuga mama pona kokende koluka lipa pona kolesa ba mama na bango ba papa na bango moko bandeko na ngai bandeko balandi ya mateya na biso na lingala bozali kolanda penza na bokuse nyonso wana tosilo moni yango lelo na mokili ya lelo alors que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alobelaki yango ça fait 1440 ndeko wana lobi ya suka ezali eloko yekamusaki ye makasi ezali amoni mobange moko na kati ya zamba azali kokata koni akamati koni akangi yango mopiko e a chaque fois alingi amema yango okokate akwei na ye na mopiko ya koni ekwei olo ya dimine koni afungoli mopiko ya koni wana bakisi lisusu bakoni mosusu alors que mbala ya liboso akokaki nanu te ola alongola ye abakisi tango aza kosouleve yango po atya na mutu akwei a chaque fois kakwei ya kofungola yango po abakisa rasul sallallahu alayhi wa sallam sans plus tarder alobi na ye avant fin du monde ekozala na bakonzi ya mboka oyo bakonde kokende koluka banyongo na bamboka mosusu a chaque fois soki bapesi bango nyongo bakamati babombi bake koluka mosusu alors que mbongo oyo bazwaki mbala liboso basaleli nango nano eloko te babombi yango pona bolamu na bango moko lobi lisusu bake kotanda loboko esika mosusu po badefisa bango badefisi bango baye nango babombi bakosi lokola baza na eloko te ya solo tozali komona lelo bakonzi nyonso ya mboka oyo bazali kolonga na bamboka na kibokonzi ya mboka wana baza kotika banyongo ya makasi alors que population yango moko etikali jamais kozwa ata litanga ya mbongo oyo bango badefaki ndeko wana sans plus tarder atombolaki mosapine alobi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu ayingelaki bongo na kati ya religion ya Islam. Allahu akbar.
bandeko balandi ya mateya na biso yo moto ozali kolanda mateya oyo luka eloko oyo ko accompagner na kati ya lilita na yo bunda likolo ya eloko oyo kokota na yo na lilita na yo swana likolo ya eloko oyo kokota na yo na lilita na yo kasi kokende koteka molimo na yo te likolo ya le bien matériel oyo ezali inutile oyo tokozala temporaire na yango mpe ntango oza kokufa ekosandisa yo te mingi bazali koduma lelo na bakartier na basecteur na baville oza komona bango na bamituka bazali bamort vivant bazali bongo bato esi bateki milimo na bango bazali vivant likolo ya bozwi ya mokili bakomi baesklave ya bozwi ya mokili oleke bazala baesklave ya nzambe yo ndeko na ngai ya mwasi ozali komona baninga balati ba super wax baza komata baza kokita keba okokota na nzela wana okosilisa famille okosilisa makila ya bana na famille okosilisa bamakili ya bana mibali na bapreservatif na kokende kopesa epai ya banganga mpo kaka yo ozwa eloko ya kolia na mipesi toli napesi bino batoli bino nyonso bozala esika nyonso bozali toluka bobangi nzambe ya solo toluka bobangi nzambe mpo mokili lelo ekomi kolakisa biso ke liwa eyaka kaka mpo na babola me mokolo liwa yango eyaka mpe na maboko ya bapauvre bango nde balelaka makasi babondelaka badokotolo kopesa bango monta ya mbongo esengeli meme pa ke babikisa moto na ye wana azali maladi alors ke babosani te mokolo ya liwa mbongo ebikisaka te eloko moko ebikisaka te kaka soki te yo moko okota na kati ya likolo ezalaki bongo moko ya humble serviteur Nabino Cheikh Youssouf Tal, directeur général de la planète islamique Air de la vérité oyo ayaka toujours kopesa bino ba rappel po ye moko azala rappeler na makambo ya zali koloba po ye moko azala pe témoin na makambo ya zali koloba po ete bondimi na ye pe bondimi ya bandimi ya ba musulman nyonso ekoka komata na pesi bino conseil na mipesi conseil to banga nzambe ya solo na pesi salamu na papa na ngai na mokolo na ngai na moto oyo mingi na lingaka makasi imam amisi na moské ya Tchad apesi bino salamu esika nyonso bozali bokabola video oyo bolanda mamateya na biso surtout na YouTube na Facebook na Instagram botikala malamu bopartager message oyo sozozwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.